Iya kasi ba idée ba innovation ba créativité ezali source ya makanisi source ya motu opportunité ezali awa bisika tozali lelo ekozala à travers internet naza na accès na baécran na bino nyonso na ntango oyo so ozali kotala ngai napesika merci alors scotché nango po mwa makambo ya kokabola eza mwa mingi mais tokokende nango malembe malembe. Je pense que push na balance déjà mpona bobongo fidi bobongo ezali batemps ya recherche oyo nga napasaka nalingi nakabola ngo na communauté par rapport à la compréhension sur tous les faits, notamment scientifiques que artistiques. Alors, dans la partie à l'Iboso, nous avons déjà le mot bongo, nous avons des balamba, bongo, mon abonné TV, bongo, tolingakito landelanan bomoto. Uza nzoto uza na misu omonaka otokaka erno osala bafièvre yango bapetoli solo ba microbe oyebi koza na motema oyebi koza na barein oyebi koza na mipanzi oyebi koza na misu oyebi koza na matoi me kasi nzoto yango en soi yango moko etambolaka ndenge nini ezalaka ndenge tokotambola lokola banyama te biso toza bato alors organe ya makasi oyo epermeta biso tokanisa ezali bongo yango wana namonaki intitulé ba vidéo nanga oyo bobongo parce que na kati ya bobongo nde tokokanisa ndenge nini motema esalaka ndenge nini bapoumon epemaka bakombo eza ya makasi makasi na bafrançais na balatin et puis une préoccupation ezalaki biso na baculture na biso na balangue na biso toyekolaka ndenge nini parce que lelo koyekola na baklasse eza mingi kaka na nzela ya baculture ya baninga mosusu ya bapaya balatin bafrançais mais na balingala est-ce que alvéole na lingala est-ce que koyi mpe kozala bacapillaire bakombo ya makasi makasi eza na kati ya science yango ezalaki mituna na ngai alors na kote na kati naye kodécouvrir que bato mosusu batranslata déjà université na lingala babengango bobongo comme université la colline inspirée ndenge tokendaka wana ezalaka esika tokendaka koyekola parce que na bar tokendaka kobina tokendaka komela na église tokendaka kosambela na wenze tokendaka kosomba na pharmacie tokendaka kosomba bakisi na hôpital tokendaka kozwaka basoin mais na université ke tokendaka kozwaka mayele parce que mayele yango ntango tozwa yango tosalelaka yango ndenge lelo baréalité ezali par rapport ya bato oyo bakenda baklasse par rapport à bato oyo baza kokonza biso par rapport à mayele mais ce que faut tala mpe baréalité neti na bisika oyo tozali awa mingimingi ezali makambo mayele nde moto ezali kokonza makambo nyonso po etambola tokokende kolongwa na administration koleka na politique koleka na philosophie koleka na art ozosentir que baoriente makambo na bango bien baprotege baprofession ya bato bazobima oyo bazozwa mayele parce que tant tokendaka koyekola okomi avocat neti maître sting sikoyo omona esikaka yango na lokanga bato nyonso ngai te oyekoli mosala wana mpo odéfendre bato bazala na baproblème tozoyekolaka misala mpo tosunga na biso eno te mpo tokoma lolendo ke ngai naza docteur ngai naza docteur donc bango nyonso nde baza na sete oza docteur mpo na bato maladi yo oza mécanicien mpo osunga baninga oyo bazwa problème na mituka et de part et d'autre eza ndenge wana ndenge nini tokoki komisungaka alors mais le malheur en est que lelo neti technologie nga lelo caméra in front of me nazosola na bino à travers réseau ya makasi internet bato basali yango eza bato bakotaki balukaki mais ndenge tokokomisa mambo facile babandaki na batelegraphe so na kozonga nsima kutu biso tobanda kobeta mbonda ke mbonda mpona kopesa sango matanga kasi na bason wana bavibration wana kaka nde yango wana nde évolution emati mais biso tosuki wapi eza parce que tozokota vraiment te
tozoluka vraiment makambo oyo ekosalaka bacommunauté na biso ezala vraiment bien tozokanisa mingi te mingi baoloba kutuke ono mpo okanisa bien il faut ozala olie otondi mais siko kasi mpo olia mpo otonda il faut kanisa ndenge nini il faut olesa nzoto na yo il faut kanisa biloko nini ya malamu ezali mpona nzoto na yo alors na nyonso wana ezali ke nzoto ezali il faut koyeba yango il faut koyeba baparti différentes parties ya nzoto na yo mpe oyeba kosalela yango parti ya makasi ya bobongo oyo tokangami yango eza vraiment bongo nakoyebisa bino ata na recherche scientifique lelo bongo eza na centrale eza centre d'intérêt ya bachercheur lelo bazolinga bayeba ndenge nini tomemorizaka makambo ndenge nini toyokaka mawa ndenge nini toyokaka esengo ndenge nini tokanisaka parce que na baparti mosusu ya nzoto baparti eza ebele soki nabandaka na likolo na système nerveux nakozwa déjà bongo eza wana soki tokiti na katikati awa toza na système cardiaque ezalaka mpe très important motema après bongo baolandela motema parce que motema mpe kanisaka motema mpe lingaka mais aspect psychologique ya motema jusque là nano badéfinir yango vraiment réellement te mpo babimisa bapreuve tangible alors mpo babimisa yango il faut bazwa temps kofungola lelo batalaka bamitema ya bato na kati wana siko anatomie na physiologie na siko ozomona carte déjà eza wana nsima bani ya système musculaire parce que biso en tant que bakinésithérapeute mingi tolandelaka mouvement mais le mouvement c'est la vie eloko nyonso ena na kati ya nzoto na yo mpo esala il faut eningana miso il faut eningana lolemo il faut eningana motema il faut eningana bongo badéplacement bacourant esalama na kati ya motu na yo nalingi quand même baconnaissance oyo ya basique de base motu quand même ayeba yango omona que comportement na yo ekochange ndenge na yo ya kokanisa ekochange et puis ekosalaki ya mosusu communauté tomeka mpe koefoli tobimisa mpe bainventaire tobimisa mpe bacréateur oleki yango boye majorité na biso vraiment majorité na biso eza vraiment mingi na bakote oyo bino boyebi wana kua yango na ntina ya bobongo ekozala malembe donc tokobanda na nzoto nano parce que nzoto ifo yeba après soki tolonga na nzoto qu'est-ce qu'on a environnement clé ya makasi oyo naomona ifo tokanga ezali internet ezali computer ezali informatique parce que lelo makambo tout ezokenda virtuel même nga nde nakosola na bino boye nde nakosola na bino boye eloko ozosala pouvoir ke lo kuna bomona ngai ke botyelanga mpe mwa commentaire ekozala internet alors nakosenga na bino email ekozala na se wana na adresse ya email wana vraiment tout se communiquer na kati ya computer nde eza wana tokolandela internet nde makasi parce que lelo internet eza ondire ka na basociété na biso ondire kaka kena bato mibale baswanaki adeske obino efo botala nde baswanaki te ekozala mpe motu moko boye adécouvraki eloko moko boye atie net nazocontinue vraiment koencourager le jeune homme Francis Kalonji ngai namona yo ntango nayaki wana mais ezwaki te bo ata prochainement comprendre bagarçon ndenge wana bacerveau na ye neti nga cerveau na nga déjà bokozwa babino yango kua mais bagarçon neti badocteur mokwege badocteur mokwege bacombien na Congo mais oyo quand même badocteur bandenge wana bakanisaka parce que badocteur mosusu mpe bamata mpe boye me bakita fulu na motu ozo comprendre donc mais malembe moisson tout à la son namoni cadre eza déjà bien tableau eza wana